Non, na mboka na ngai mawawa tozali kimia ngana population. J'espère que au monde va ndenge nyonso tu population yaka epai na ngai ya wana ankara na ngai pona koyeba ko na ba kapita na ngai ko pesa nga ba compte rendu oyo ndenge nini kote bazali ko kamba ndenge nini makambo ezoleka kuna. Vraiment nyonso tu ezali kimia tozali vraiment biso nyonso tu na ndenge moko ya kimia vraiment. Ah bobulu ngo yosalama nano wapi ou bien insécurité eza kosalama wapi. Il faut qu'on montre ngai que non mobulu ezosalama côté boye na village na yo insécurité za côté boye pona yeba mais pona ngai moko ndenge naza chef coutumier awa na village mawawa insécurité moko awa ezali te mboka ezali kitoko sécurité ezali makasi awa na mawawa par rapport ya ba usurpateur o bazalaki awa oyo bazalaki na bazalaki kotia mobulu bazali ebele ba témoin yali mais depuis nga na koti awa kimezali prevane balobaki ke mobulu na tango élection ezalaki omonaki nga nakende ko voter nakende na voter na kimia nyonso tu oyokaki pe oyo population lobaki tozo banda siko sala misala ya stade ya terrain ya bale na ba marché ya ba wenze nyonso tozo banda yango omonaki yo moko ke nyonso tu kimezali na mawawa sécurité ezali makasi moto moko akosa bino te ke awa désordre ali lokuta wana ezali ba rumeur ya ba usurpateur oyo nde baza kotambusaka basango mabe na kombo na ngai akamwe makasi makambo ezosama na plateau nde bazwa kobwakela ngai ngwawa oyo bazwi ba filme na plateau de bateke oyo ezoleka kuna mobondo nde bazwa kobwakela ngai ngwawa si baoti kokosela nga ce dernier état que na awa danger donc ben décembre bato bakufi awa epai na ngai na mawawa mais bakonzi baye batali eloko moko ya lite et ba ko comprendre que ça ba montage o baza ko monter oyo makambo ezoleka na plateau nde bazo sala ngo boko tina ngwawa lokuta awa kimezali soki otie tembe tambola na micro baladeur otuna population na ngai o bazali na mboka mawawa otuna bango soki awa insécurité ezali bongo yo otuna ngai kapita papa journaliste soki batie mutu kapita bakoki kotia ata mongala batia ata mongala aza kapita mais aza kolo mabele te bakoki kotia ata motetela kapita bakoki kotia ata moluba kapita mais azali kolo mabele te kolo mabele azali na bite lokola mboka eza monene yo talaka mboka oyoyo mais soki likambo ye ou bien signature ou bien mutu aye koluka mabele mema epa na ngai nde yango babengi kapita bango bazalaki banani ba usurpateur wana bazalaki banani puisque mutu nyonso tu po oyo ba vrai chef coutumier il faut tout na groupement na yo bakonzi nyonso tu biso na tango toye na tanga mobutu na tanga mobutu le tozalaki tozokola ya papa maréchal soki ke bazolinga bazwa bayeba ba chef du village na mokonzi moko songo laza koya na mboka oneti président de la république bakotinda mokanda nanu na gouverner pas beaucoup mais c'est beaucoup ça kobenga groupement apesi groupement invitation na invitation na lobibe sangisa ba chef de village na yo nyonso lelo bakonzi batinda susu bayeba te ke chef de groupement ne mutaye baka vrai chef coutumier na un usurpateur un voleur azuka mbongo aye kopesa mokonzi abite ngande chef coutumier. Est-ce que aye kopesa mbongo yo ye chef coutumier? Est-ce que yo mokonzi wana otuni groupement na bango okotuni na sana groupement ni groupement tel bon ça va otuni na groupement wana ke na sana mutu moko a na bureau na ngai alobi ye chef coutumier oyoki na groupement eloko alobi bakonzi totika kabiloko wana eza toza kosunga chef de l'état te bayeli mokonzi na bureau $5000 yandimi abino yo nde chef coutumier. Est-ce que depuis quand mokonzi ataka chef coutumier biloko ba usurpateur bazo sala nde yango wana Jean-Pierre Modi mpwene usurpateur
Mukoko Motangaliem usurpateur oya mantere usurpateur ye koko ne nani bayebaka source à partir ba mfumu na bino Jean-Pierre Modi balakisanga mfumu na nani oyo asaki na mboka na Kikole Baumbu puisque oyo ezali ni sous groupement Kikole Baumbu groupement Mikonga yango oyo ye alakisa koko na ye nani ata na mankanza wana puisque nzungu nyoso to ya bokoko ya ba chef coutumier eza na mankanza so to kena kolakisa bino pe cimetière ya bakoko na biso nyoto oyo bakunda bango baza na mankanza wana bango nyoso to wana bon ye Jean-Pierre alakisa koko na ye mfumu na tango azalaka kala koko ne mfumu nani koko na ye nani ya mfumu nani baso sa bakambu kaka na loyenge non ngana za ko lancer message pa bakonzi vraiment bayeba ko ezala vraiment oyo tobengaka kosala bokebi vraiment na ndenge ke ba usurpateur baza kokimaka mbango epa na bango mpona kofinaka bango bakanyaka et surtout ba usurpateur bazo utiliser mingi ba généraux surtout puisque na su déjà deux cas ya deux généraux awa ba ko menacer ngai na mboka deux cas ya deux généraux o ba ko menacer na mboka awa et FARDC na la police ba ko menacer na mboka awa na za insécurité oyo ba usurpateur baza ko sala bazo lingake nde bazo sala ben de ces salama eloba keno ngai mais tandis que bazo ya na troupe ya basoda pona ko menacer nga awa ba vidéo ezali ba image ezali et FARDC ba ki na troupe basoda au général atindaki yami balé ba sur la troupe basoda la police au général atindaki toujours ba usurpateur ali susu na kabale lokola bazana mikolo bazana matanga na bango na kinkole ndenge bazo sangana ka ba réunion na bango o bazo sala ke soki bakundi matanga na bango bazana 4 généraux bazo coopérer na bango ke bakoya kotake ngai oya kokufa yoka liloba na bango oya kokufa turo yo akufi wana liloba na bango ya ba usurpateur donc ezali lokola ke bakonzi wana o baza sima na bango nde maloba ba yipsi bango yango wana que cette fois-ci oya kokufa akufa ndenge ba yipsi bango yango moni ngai pe naza ko lancer mbele pa bakonzi bakonzi mingi baza ko ide président de la république te mingi bavandi na pona kanyaka baza ko ide ata mokonzi mboka mokolo moko te menga na ko dénoncer bango mokonzi mboka oyo kango na kolala pongi te na kokanga miso te na ko dénoncer bakonzi wana surtout les généraux na ba colonel na ko dénoncer bango na kolala pongi te awo yo to en état de droit un général ataka bokonzi na mfumu oso kene otambola na mboka na biso depuis quand un général atie mfumu na mboka ouais ngai nazo senga na bakonzi ya mboka ba fungola miso ngai nazali kole loko na wole la reloko moko te mais na lingi te ke makila ya population na ngai bana Congo ekita na kolinga ngo te puisque population nga nazo kamba ana village na ngai eza population ba congolais eza nde ba congolais eza ba étranger te ata étranger to batela étranger mais eza ba congolais bango nyo surtout wao na kolinga biloko wana te bakonzi oyo ya solo ba généraux o ba lingi vraiment Congo keno mboka au Congo eza biso vraiment baye ba kozana sima bato wana te baza ko indui bango na erreur na kolinga teke lisasi moko ebeta mana mboka nanga village na ngai ou bien litanga makila mwana Congo ekite na village nanga na olinga ngo te ngana ye pona kimia na ye pona bongisa mboka ya bakoko na ngai oyo ba usurpateur bazalaki ko lia na ndenge moko mobi ya moyibi babebisaki mboka ngai na kolinga yango te ngai na kolinga ke kimia eza na mboka na ngai yango oyo alingi ke akofunda akele kofunda ngai akei kofunda na tribunal ba cour de tribunal ezali groupement na ngai ya koya famille régnante nanga ba donc na lo ba comment dirais-je ba chef de clan ba koya famille tout ba koya groupement pe kozala ba notable pe ba kozala kele kofunda ngai to kosamba mais ke oya kana ba ndenge moko ke ya koboma ya kotangisa makila bato awa wana nde na kolinga ngo te wana nde na ko dénoncer na mokonzi nyonso tonga na koyoka kombo na ye na ba usurpateur wana
oza na sima ba exportateur wana na yoki komba mokonzi moko na dénoncer na koleka na etando ke pona koyeba ko dénoncer na kolala pongité parce que ngai mfumu nazali il faut na veiller pour la population na ngai mfumu na village nga mawawa nazali lokola aigle il faut na veiller sur population na ngai population balali ndenge nini population balamuki ndenge nini c'est ça tozali na ba mabongisi ya kobongisa mboka mais ba usurpateur bazolinga baya na ndenge moko mabe pona kobebisa pona kotangisa makila wana ekoleka awa te wana bato baza sima na bango na ko dénoncer bango bakonzi vraiment bayoka makambo oyoyo vraiment na sepeli pe nazali susu na esengo makasi puisque candidat oyo ngai na votaki ndeye wana pe susu abimi président république Fatou Beton oyo nga na votaki numéro 20 pona ndeko lo bango depuis kala wana zali candidat na ngai oyo akozwa akokota na deuxième mandat na ye na bandeko lo bango depuis kala na ba émission na ngai vraiment yango pe kokisami na sepeli makasi na mokonzi mboka vraiment nyonso tout opesi mokako soa na mandat oyo vraiment ekotambola mandat mboka na ngai pe lisusu eloko na sepela mokonzi mboka ndenge alobaka likambo toujours ya développement état de droit développement na mboka na ye ya Congo yango biso pe baliso na ye ba branche na ye oyenda za numéro 1 chef coutumier ya biso et ça c'est président de la République numéro 1 les andeye biso pe ba branche na ye awa na village na biso toujours nazali toujours na cadre ya développement o mboka na ngai ezala malamu yango vraiment na souhaiter mokonda mboka ba chance ebele vraiment makambo nyonso tout ekene liboso merci vraiment nani ko faire pour réveiller l'opinion publique surtout ba autorité administrative ainsi que sécurité voix oyo ba exécuteur bazo salela sikoyo ezali voix ya ko créer insécurité en tout cas il y a la sécurité bobandi banda BAT bokoti boyeti mawawa kimezali tout ce qui se fait nani ko alerter surtout ba service de renseignement surtout ba généraux bazo yamba bango tous les vidéos ba osala wana ce sont des faux kimia ezali kimia kozala pe kotikala eloko te ko alerter ba autorité ba suka na ba vidéo bazo lakisa bango te Congo eza administré bakita sur le terrain pe bayaka déjà yamba délégation de miap bayaka awa district bakitara awa kimia ezali anereaka awa tout ce qui bazo sana ba vidéo bazo sana bandako na bango balingi ko alerter likambo eza faux bazo travailler sur l'insécurité pour ba exciter ben descend yango to sengi ba kondenge chef alobi bo veiller na likambo wana population ya mawawa ya mantere baza na kimia ba moto ezo sala construction ezo sala omoni bino moko nzela ndenge ezali plein bato bazo kende bilanga bazo kende kimia ezali mobulu na mboka na mawawa na mantere ezate l'affaire est pire ma coutumière mandana bango Cécile bafanda batika biso bakolo mboka to gérer mboka na biso na nouvelle vision par rapport ya développement toza nango pour ça. Mwana ya Congo esengeli boyebake justice esengeli ezala pona moto nyonso bondi melanga ike population ya quartier Ndanu na Kingabwa mingi na commune Limete baza kolela makasi na kombo ya vice-gouverneur Gérard Jekoko Mulumba ke yende azali hôtel principal ya kokotisa pe ya kome makulu na mingi na Kingabwa et surtout ke na ba période ya ba campagne électorale yena équipe na ye ba memaki suka na désordre na quartier Ndanu oyo esalaki ke batu basoka ba pote ya makasi pe biloko ya ndenge ya batu ebeba ebunga na façon moko kutu batu basepelite yango population ebele babeleli basei kaka na mokozi ya mboka mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo pe na justice bakota na likambo oyo po bayeba vota ka mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo bazwa kimia bondi melanga ike elike ya population ya quartier Ndanu bazangi esika ko kimela bakimi kaka epa ya mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo yemoko akota likambo opo dossier oyo justice ya malonga esalema bino moko boyoka liboso ya kamera ya mbonda ekolo ndenge nini babeti simbonda basoda baokita kaka
bakanga ba jeune neti nga naza victime bakanga innocent na otambola aux environs 19h bakanga nazaki tabassé degré 0 donc batabasaki nga vraiment la potion mo borondima te eloko moko te nayebi eloko te nini te depuis ka nani vice gouverneur alobaki te bozela retour eozala ala moto aza na autorité ya mboka metala lelo nde totikali basicatrice autorité ya mboka abandi bitu babeti na Guillaume kuna bata pa bitu bato baboyi na bango ye tala kwa moto aza na libala soki mobala boyi yo omiforce mpe na libala wana te bato baboyi na bango yo seo ndenge ofingaki bango ke bosala mpe fo bomisa badepute na quartier na bino nga aza depute na bino te ya quartier na bino te nga aza ya Kingabwa bato baboyi na bango yo balingi na bango yo te mpona biso baobservateur tomona déjà que non vice gouverneur Jekoko Mulumba azofaire partir na bato bazolinga te kuluna esila na mboka bazolinga te jeunesse ezala bien et évoluer parce que président de la République autaki oloba ngo te non aza na posa ya bajeune esali pasi pe mawa komona population balela na kombo ya vice gouverneur Gérard Jekoko Mulumba po esengelaki azala mutu oyo akomema esengo pe kimia mais tala ndenge nini esali soni pe na mawa liboso ya population ya mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo en tout cas masolo ba vote esengaka te ba voter par force esengelaka population a voté moko na bolingo na ye de manière que ozala mutu oyo okozala ba crédibilité tango okokota ba assemblée provinciale soki pe baboyo comme on n'a pas cité papa changer kaka ba stratégie ya malamu okomona que population ba kopesa confiance awa esali boye tobeleli la justice en tout cas zala pe justice ya babola tala na likambo oyo entre mwana mboka Gérard Jekoko Mulumba o azali vice gouverneur ya ville province ya Kinshasa pe na population ndanu ndenge nini baza kolela po ya boye esali pasi soni pe mawa en tout cas total le dossier avec impact la idéologie pour tolingi vraiment solution moka malonga ezoma yango tobetisika kambunda Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basi mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero batana makanisi kimute mabete. Batu mususu kala kimute mabe ya longwanga na yawana. Mais bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Elle est limitée na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu na suki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. OK, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe balide oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposez ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Voilà. Na remercier le chef de l'État na vision ya premier mandat. Azwa ki yango vraiment na makila pete. La désordre de la passation de pouvoir normal pour le Congolais nous sommes dans Rosa. Pourquoi Azamon Mboka et puis c'est sous deuxième mandat. On a pas visionné malam.
na ville à Kinshasa des eaux des alaka pinzate des alaka te parce que ça peut mutakimi bongo boni biso ba chef coutumier to vandi pe na population na surtout créer des gens nous allons pour la vision na to ko soutenir na nyos na ba prière na biso na ba koko na biso to ko soutenir mais pour na ko loba ke ngai naza accusé quelque part et naza na besoin ba preuve ba pesanga ba preuve comment nazo sala tout bien na kati ya village na ngai na limite que chef coutumier kozala moto ya désordre jamais kowelana eloko na yo te tika bato bakomi kowelana na pouvoir parce que l'état nde azokotisa biso désordre ayebi question nakei pa ministre oyo nakei pa intel nakei pa intel bazopesa mwa makasi wana ya kotia double na eloko na yo te naza kimia na population na ngai vraiment naza kimia ba image nyonso ba monter c'est mensonge message na ngai ezali na batu nyonso bazokota likambo tali mantere ndenge yakendaki pa na bango lokola mwana ngapi na za mwana soki bana mibale bazobunda luka ndenge okabola na sengi kimia na sengi bayoka biso malamu batika kokota makambo oyo concerné bango te batika toza na bourgmestre ya biso ya commune ntele toza na groupement oyo azogere biso na ba village na biso s'il y a moyen babenga groupement babenga voire même bourgmestre si c'est vrai que bourgmestre aza d'accord na des odonga na osala atikinga na mabilo wana boza ko humilier voire même bourgmestre na biso bozo bimse incapable parce que chef wa uto kota bazo semi ba tout district na biso voire même colonel na biso ya district bozo bimse incapable jipezo kanga batu bakulu na chaque moment chaque temps bayo ko tshela biso bazao ya intervention pona bano bazo tungisa population est-ce que ngai yo so na osana mobuba okanga te est-ce que ba rapport ni bango bazui na district bazui na commune ou voire même pas groupement na ou voire même na parquet ou tribunal na biso kola nzambe a confondre na biso bakonzi awa nazali ngai soko niwe otangisa makile otangisa ne makile ya population na bino population nga nazo gérer baza bato mabete epa nga mabezate boya na ndenge ya kimia boya kosala vérification c'est là où vous comprendre on a na population nga nazanga imoko chefale na singainga nazana beaucoup de population mais sope na otambola mabe batinda batongo ba bacha ba caméra batu na lupango moko to batu moko et chef wana bandia azandenge ni chef wana boy c'est ça bakozwa suite na bango ya nini tango ba menesa kanga le 20 na seigneur yaki préparation na ko ba tater seni on a un problème nzambo aza munene ba continuer so bakotaki ya ko mona événement bakutani pena bakuluno ye apesa ka bango mbongo chaque moment pour menacer ngai soki na ki makasi te data mboko na vanité tellement na résister na kangi pe moi mingi ne bana wana bazuma moyen pe okima kima ba mbongo mitem ki opesa biso ko mbongo ba départ $20 bani yo apesa ka mbongo asomba ba machete ngara osenga na bakonzi kutu basala ta bouclage na mantera insécurité totale ya bakuluna pe bien préparé eza bakuluna teke ya bazara na kata mboka bavani na bango ndeto mona na banjili partout bakuluna batambola na wombe ezala moment na basala makamna bango organisé par monsieur Mukoko au lieu que baya na système wana bani ba meka baya ko sala bouclage voire même nga awa ba boucler ngai bakita kuna ba boucler bakomona réalité parti ya kolobela bato bazo sala bakabala na bango ngapene na vandi bosona na mbingi na tongo na mukanga na bondi nzambe na bondeli bakoko natinda ka mutute na ngambo na ngai kende kosala désordre
batala pena no nzambe batala nanu makambo bango bazosala parce que eza dignité ya ko chaque jaka mutu likambo ayibite ba kondibe batala ba soki bazana ba video na bango nde ba fondaka wana batala yango ou bien ngana ko seka kutuboyi bato yo bazolo ba video est-ce que bakozwa bango te tokene na leta batula bango soki bayebi ngana ezali kota na ko sala ba conditions so na yoki comme ba généraux côté ki na kati qui des généraux baboto le comme na force ce qui force l'état zala pour na diviser pour na kokabola yango to kenda ko samba et to samba vous avez raison oui bon peut raison ce vous avez raison bon peut raison justice asala musala na sayano na population ya Kinshasa pour na makelele l'équipe de gauche à droite o kuna bakuluna yango bango yoyo yo pe kuluna sala o mabe yako lukaye awa lobby tozana ya wa lobby e mukolwana bake sike sengeli bazala na parquet pour bakende prison nde sika bakokende. Alors c'est le moment kinois oza lisusu na plainte ya modèle yaka na précision peut-être na téléphone et comment ki malamu te yaka mobimba parce que bao eza bato yaki mibimba ba pesi biso kombo adresse tokei to kangiye ende méthode na biso akosala musala yango wana to kangi lelo to kangi lobby okuna chaque jour ba unité na biso eza instruite déployée pour na kokanga bato nyonso ya mabe o to bengaki ba mauvais citoyen baonde babomela inga lek banleva ki mwana na lek na ngai bakene keke pa babomie après ça va ko boma o wana mukuse azwi vraiment lichette atie makila kata ke na kingo bonde alemboliye wana alembo atiki moko na bango azwi mégaphone abani ko benga baninga na ye baye abani ko sasa ko sabotage babani ko kata donc do feste ba continue biso do batika biso vonte bato ya boye sengeli bakende donc baso ko mériter ko vana na biso na batuté parce que moto déjà meli makela moto c'est que ça sous moto té amuda ko vana na biso donc akende vraiment dans l'état ça musala na ye donc félicitations na ba continue biso na yoko ba sali ba zwilinga ba oyo oya mokuse wana nde élément mabe vraiment yende muta enleva ki leki nanga yende muta enleva ki eba benge ba senye mbongo eba katie yende azwi machette azwi akati ana kingo nda lemoli yango boye alakisi population. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda Ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda Ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda Ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na Mbonda Ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio.